Mbote na bana ya Angola nyonso ba Congo, na bana ya Angola nyonso kubanda Kabinda, oui, province d'Uzai, e Kabinda kunene a todo povo angolano, abraço. Bandeko, oyo na koloba lelo mingi tamsu bako sepela te. Mais na bandi nano na video ya roi ya Kimakuta. O rei de Kimakuta. Rei de Kimakuta Rive Kono, ele de Angola e de Dama Bakongo. Quando eu falo que a música no Congo são nós que começamos com a música. O velho Emmanuel de Oliveira Mayungu, ele era do Mbanza Congo. Então, vamos seguir essa música. Nazana makambo ebele na loba na video oyo. Na kosenga comprehension ya batu, bo comprendre na lobeli nini. Simon Bongo azande kona ngambu zombo. Mes respects, parce qu'il y a bon école na été. Leki nangai Martins Kudimana, mwana muzombo. Bomba na été. Na mona lokola seke mutabata kama momuke. Mais seke fait azande kona biso muzombo. Estache mote na yo. Wana kulitu na zoloba. Parce que comme la tango que photo lo baka makam surtout bomba yango li sunte mingi piba ko zona angle mabe na yebi ke na batu o iba comprendre ga na ba ndeko belé na ko tanga ba kombe yango ler moko Jean-Marie Mbongo na yebi ko zo sepela le bana mo yo moko soko zolo bara monoko mboka. Et ça, la caillou, c'est ça, il y a papa et maman. Mes respects. Bandeko, où est-ce qu'il rive comme? Et ça, tu peux un message qui est Tango et Koki, Muzombo Nyoso partout aux alliés au téléma. Muzombo veut dire Angolais Yaki Congo. Plus question. Il y a un bomba à l'école parce que ça a tellement de grandeur, de valeur à l'école. Alors, tu vas sentir. Vraiment, il y a un bon monde à l'élo. Il y a un moment où il arrive à l'école. Il y a un rei de Kimakuta dans le baki. Il y a un Congo. Donc, tant que nous avons na sepeli na kwa mambo, donc tu regardes mon nom ya kwa mambo. Joli mon bien là. Bandeko, na ko laksabino vraie signature ya kwa mambo emenea. Vraie signature na yo. Est-ce que signature yango yango est dans le testament direct? Na ko laksabino. Rive Kono. Nous sommes trop fiers na yo. Pacha Mikili Lureru Pacha Mikili Ndekolo Sako ana ne Congo à partir d'Angola Azoloba. Vraiment et c'est le plaisir parce que savoir faire bangolais oyo batalaki ko bomba boko kama oyo mokili tokosala année oyo et année prochaine lobaki mundele a bloqué sur la pandémie na ye et
puis année oyo soki sila soki année oyo pandémie te 10 décembre ana ne Congo nga kamusa bino association ana ne Congo nga kamusa bino totala yango ti année prochaine kankisi kwaniko kasi tsambu zefumu nzambe badescendant ya première création ya mokili biso ana ne Congo bandeko biso tango ekoki sikoyo toloba secret caché ya bato bino bozofinga bazombo kaka bazombo muzombo oyo oyebaki bazombo Mawatro. Mubiala. Wana kwa mambu. Mubiala. Diop. Cartouche ya José. Esika wana ya Mubiala nakanisi kwa mambu, kwa ngolo zonso. Atari wambi. Kwa mambu. Mwanzute. Mwana muzombu kakala nkisiko kasi ngangu kwani. Dadimela. Mawatro. Mais bande konangai likambo na kolobela lelo na lengai mwa muke bomona keno wana nzembo za mwana ya muzombo Rive Kono nzembo wana toleka ya mwana muzombo Rive Kono bande konangai likambo na kolobela peut-être leki nangai Martin Skudimana akobenda mwa film mokolo mosusu leki moko ya mwasi aina ndako nanga ayiko talanga mais azalaki recommandé par leki na biso ya ndako Martin Skudimana petit natangi kombo na yo faina bomba yango mais natangi kombo yango parce que yo tindaki mwana wana ya kukutana nanga abina yiki no tosana kulutu na biso ye penza muzombo lokula yo za angolaise kende kutana na ye mais leki pa benga inga tsingano likambezate na kosunga ndeko na biso parce que aza ndeko na biso angolaise bandeko mwana oyo nazolobela ayebiki sasa te botama na ye na Angola akoli na Angola bapara baza bangolais bakotemi na Congo baye kozonga na Angola baboti bana mususu na ngana bakoli lelo bakomi kolokola mwana oyo abota pe bana azalaki kosala ba voyage ya poto pamba mwana oyo nozolobela donc asia ya Angleterre azongi na ye donc akendika na ambassade des États-Unis azwi visa na ye pour mobile na ye akina fast to visa wana azwi visa a voyager pe aye na poto ba France Belgique aya pe na Angleterre akepe États-Unis et puis azongi na ye Kisasa et parle na Angola parce que batu oyo bazofinga leki oyo mwasi bayebi ete kuna na église soki ya pasteur Mabs soki mama Leya soki banani baza kofinga mwana oyo bino bozofinga oyo bino bozotonga lelo tika na limbo la bino mwana wana Angleterre oyo ayaka na ye deja azalaki neko ya ba France ba Belgique azalaki neko ya ba États-Unis azalaki na ye kokende et puis azongi na isusu na Angola mwana wana ayibi Kisasa se ayibi Kisasa te lingala oyo ya lobaka ayiko likaka pa ya libota ba oyo babotema na Congo ba lingala na ndako c'est comme ça yé ayiko lingala bandeko mwana wana ye na ndako ayipsinga kino tala ndenge na ye ngai na salaki effort
nasala kingunda ndenge tosalaka toujours mpona kosunga mwana wana. Mais j'avais compris mwana na biso moko aki na posa amona nga mulai mutu na tout na plafond. Parce que ya lelo ikumaki pour mona yo mayele il faut ba mona yo za mulai soko gangi homo office ezu mukanda pesi yo te ezalaka bongo te. Ozali na bokeseni bamususu bagangaka basusu bagangaka te. Mais j'ai toujours dit loi ya Angleterre nga na yebi yango makambo mingi na yebi bato bayebi te. Bokatola ndeko bokatola na pesi lo sako ndeko nazo bakake no ba loi mingi ya poto bato bayebi te. Mbeka Mireille Mbeka nazebisa bato ke ba loi mingi ya poto nga na yebi bato bayebi te. Na kanisi Mireille Mbeka na yebisaka yo loi moko kala tango mwana na yo aza dimi lepseke no loi neki existaka yo ndimaki te. Nasalelaki yo oyebi oyo nasalelaki yo Mbeka nazali obizina tanga kombo na yo Mireille Mbeka kisi sali mwana mongo aza angolaise te mais ngai nasalisaki lepseke loi moko boya kala nasi 20 ans passé lepseke no loi moko exista loi existaka andimaki te na bendi papier bitala loi yo andimi te tana salaki yango net ayebi nini nasalaki esalaki mwana mwana esala ye sengo ti lelo na vi na ye awa na poto. Ndeko na ngai bokatola na pesi kaka ba exemple wana mais nazongi na exemple oyo aleki ya mwasi bandeko ngai nasalisi bato ebele bakongole ya Kinshasa bakongole ya Brazza donc nayebi bango te namona bango te na vi na ngai esalaki na kutie na nzela na zuye pe asolaka lingala nakina moninga moko mone dia zilumbu amna kama yo posa ndenge nini di tika bango di tozala na voir na bango ngamini tocho bango mutuka token baza bandeko na biso bandeko lelo na lobi yango na fin fo ya cœur nanga e wutinga na motema nanga nazana bandeko ebele ya bakongole nazaka na bango nazana ndeko lokola bokatola na tangi kombo na ye nazana ndeko lokola Kamondo Mulamba na tangi kombo na ye nazana baleki ebele leki dina cheche leki nanga me respect ye kutu ba 20 akatsaka kulutu na 20 viena kutilo ba 20 na ndako leki nanga toujours à cœur leki nanga nani Mukoko le gouverneur leki nanga me respect toujours bolingwana toujours tozana yango nazala bandeko ebele na bakombezo kima parce que sikoyo ozuba makambo bakombezo kima bandeko ebele vraiment bakombezo kima batoki na garda ka cœur boza ebele bandeko nanga bolimisa ngai nazuka bakombo na ndeko nanga muso tokufa kutu tokundekala te kapeta leki ya président Tshisekedi président ya Congo leki na biso azaki camarade meleki na mbula donc wenda nkulu pangi donc bakombo ezokima parce que naza epe na mwa pasi na motema na makambo ndenge naloba sikoyo leki na biso ya mwasi wana tango nasungi ye ndenge kingunda esalamela mais esalamaki nini ke no tango ye ayaki bato aliboso akutanaki na bango bazalaki bakongole batuni ye mais yo za tango alobaki lingala na bato bayambaki yo te tokeni sika moko balobaka lingala parce que akutana bakongole bakende kuna bakende na comité congolaise il me semble comme nango ya bakongolais il me semble hein communauté congolaise ou association congolaise alors moi na diki no ngana nazali angolaise mais nalobaka lingala parce que bapara na nga balobaka lingala bato wana balobi na yo te biso toko aider osala kingunda mais avant tosala kingunda il faut perception na nous 500 livres bandeko bala nanga bien donc leki mwana na biso wana ya mwasi apesa bango 500 livres 500 livres na basala kingunda nto kingunda wana ndenge bango sala ye ezalaki kaka bazwi mwa pape mo bapesi yo makambo oyo makambo tanga yango eko aider yo mpona ba interview
donc bamonaki ke ye ayaki na bambongo na ye akutela ngo Angola mais bo aider ye mais bango balingaki balia ye mbongo wana ye aza nango ti lelo ba aider na bango ete ote yaka susu to sola mwa muke to ba kano za ndenge nini mais faut 500 livres wana bati ya communauté congolaise na boy ko tanga ba kombo na bino ce n'est pas important mais ngana lobi boye soki congolais azali oyo koyoka nga oyo ngana salisa na Angleterre alala na ndako nanga alia na ndako nanga na pesa mbongo meme ya kolia na bango na sala bango mikanda na bisela bango bandako na sala mikanda nyonso pona bango na kotanga ba kombo na bino c'est important pour beaucoup ça même plus de 200 même kutu na ba tsoki ndenge nini mais lelo na lobi onga na motema nanga oyo azali ki abimisaki 1 pound to 1 euro a dépassé na ndako na ngai to na transport na ye to na kolia na ye soki ezalaki te mbongo oyo ngai nazopesa nazokima mosala nazokima classe nasala bangunda na bango ngunda bango bayebi te mais ngai na créé yango na komi na anglais bato bazwa mikanda baza na Angleterre na sengi bino kotelema boloba nano na bato oyo ngai antaki mwana muzombo bo parler te na bo moto nanga mais bo parler que non bazombo baza ndenge nini na ko sepela oleki bo ba kombo nanga parce que bo sala nga munene te na dingi munene te mais na lobi kaka boloba mitema ya bazombo za ndenge nini nga na sala soki muto azali abimisa 1 aloba nanga soki muto ngompe na vie na ye ayebaki ngai aloba baki yango lelo nabiki ba video mingi bakotala yango na sengi te bomi bimisa bolo bangi te muto na sala boponga na zala ye muto sala na lala na ndako na ye a futi azunga pepe hotel peto akena ngana home office na kolia na restaurant tina zoki ndako atikanga mafis 50 euro na tila kolia anatara mbongo yebi donc na bomi bimisa te mais pa bino bozali kaka boyebisa bandinga na bino obozana bango et na sala yango na congolais ka kitata te na sala yango na congolais ya Braza et na sala yango na bangolais oyo ya biso de kabinda kunene alabaka portugais o te aza muti ya wambu o aza muti ya wila aza mutu soki ya wapi na ndako nanga balalaki. Vocês vão notar que muitos angolanos vão dizer que para cota você é nosso, me chama de cota que é nosso. Pongai na kabulakate, ngai na kabulakate. Mais soki na moni mabe na lobaka yango na bombaka yango te. Yango ba moni ngai lelo na lobby likambola leki ya mwasi. Leki ya mwasi azalaki mozangeli te azamuki ya nzela te. Soki boko se souvenir na lisolo ya manu masive alobaka na salaka bana masive interview moko abaka biso bazombo tozalaki kosomba pake ya biscuit to tosomi piodi moko tozwi almet tozwi yango mezi tokati piodi ndambu piodi nango ya 5 likuta bat mozo kosomba oh ya 2 likuta omona piodi wana bimisi 40 makuta ezeki nango ya piodi 5 makuta e botili 35 makuta. Ozoki imagine azoki carton mo me piodi ya kati ya ndambu ndengo na tegela ngo bongo. Donc apesa ki facilité na mtutu ako kosum ali ya parti aiba guya piodi. Donc piodi wala kina ngo carton ya 5 euro et bimisi 300 euro. Ya wana mangi bazomba zaki ko bonga. Et mwana wana bozo finga botama na ngola mais ata mwana muzombo yango rappel na pesa bino. Na ko batina point nazokoma. Mwana wana ti lelo mukanda azwa te. Mais mwana wana tango na sala ki ngunda na ye image ye alingaka monde la ya munene ya grandeur wana peut-être la mona ki yango te peut-être ba congolais bazola ba costume bazola ba papier mais ba yeba kité ndinga ko sala makambo baki na posa nde ba bazo mbongo oyi azaki na ngo balia yango balia ki ba mbongo na ye na ipse ki kozonga sute ki ngunda na sali yango yo biso ngana ko sala yango. Mais mwana mwasi bisika mso akendeki na yoki atilinga message que non papa que mena olibisanga na comprendre que yo zaki na réseau mwana baniko umela baniko comprendre que ce que je disais na ibaki loi ba wana balinga basaka bali bambongo to continuer le londe kwa mwasi akota na église mo kuna kendeke
soki na église ya pasteur moko congolais awa na Londres, parce que ndeko ya mwasi yaki na bana na église ya pasteur Titi me semble. Alors ndeko ya mwasi kuna akendeke kaza na bana matériel na biche na bana na ye akendeke na ma shop ya charité kosomba mwa bilamba ya bana po asala ba dépense te, mais loko bango bayebaka te aza mwana muzombo bambongo na ye ya mike mike azoka na gouvernement asombaka biloko na ye pa yalekaka atindaka na ngola aza na libota oyo babi pasi ya biso bazomba kikita soki bateki mbongo ezongaka, mais mbongo wana ye asakanaka yango te kala ndako ba ya kolia ezala, mais ba bis public ezali te po ekomisa yo na église ezongisa yo. Soki mutu pe aza na église amoni koza na bana na pesa yo aide ya transport na tiko na ndako akosenga yo merci. Ba o basalisaka ye soki batali na bana kuna bakendeke muzombo wana salite aza kutu propreté bazombo baza soki ndenge nini bana na ye bataka bilamba ya charité. Bandeko, je vais vous dire un secret. Au moins, si on a charité, tu n'es pas obligé au somba biloko ya charité. Au compris quand on a charité, au tali, au bimina yo. Au koko makuna, au côté de l'eau antique. Antique. Nazana eloko moko awa, na lingana laksabino. Parce que mingi bayebi ma valeur ya nani te nasomne loko wana bopisaka ma bandeko botala eloko oyo na somba yango na shop ya charité botala yango bien eloko oyo eza eloko moko ya ancien Égypte eloko oyo eza na valeur ya 2500 livres. Donc ngai nasalaka collection ya bantique ya babiloko ebele nasalaka collection mwana kemino eza te na un exemple. Donc eloko yo eza na valeur ya 2500 livres. Na somba yango na magasin ya charité. Na kendiki na soma bilamba te na kotaki na tala ti eloko posa lango ezalaki te na lokaka biloko bantique. Donc soki na moni eloko moko ya valeur eza kuna ikosa na pe lamba ya kitoko na kopi ko somba yango mais à condition la ya sika. Donc mwana wana ya mwasi aza mwana akoli soki akendiki na magasin ya charité ayebi nini akenyosala kuna akokende pe mpona biloko na ye mpe atinda yango mpona mabola na Afrique bino boyebi te, mais lokola azali muzombo bomoniki ndenge nini ye amonanaka na mbongo, mais lokola alataka bilamba ya koma te lokola bino tala muzombo oyo salite tala muzombo oyo boye na minoko na bino kuma nzembo mama Leya okokende na ndako nzambe mama soki mama Leki Lemba soki mama Leki Lemba église bokendeke kosambela nzambe kuna na église ya soki ya pasteur Titi bokende kuna kosambela nzambe bokende kotala te mwana muzombo oyo azoya na bana na ye bino bana babota awa botata na ndenge nini kuna na Congo bobuta boyaka ba camion awa na poto lelo bino bokomaka batu ya valeur botamla kana mituka soki mutala mutuka te botala ye te lokona sana eloko te bino na Congo bozokela ba mituka yo bino bakuna na Congo yango totolo baba fi bino bovala kuna na Congo kuna ba quartier bino bobuta na Congo ya poto ya lelo mutu biso tukaka ye abonga azana vi malamu. Mais angolais wana bino bozofinga mwana wana azalaki ko ya poto na tike na ye moko aye na Angleterre ake États-Unis azongi na Angola oyo bino bozofinga wana azokende na ambassade ya Grande Bretagne akoti visa na ye passeport bapesi ye visa aye na Angleterre ake na France Portugal azongi oyo bozofinga wana. Mais bino na ndimi teke bozwaka visa boya poto ta musubo lekaki nzela ya Angola po boya poto Angola oya mwana wana obino bozofinga oyo bozovandela mama Leya na église na bino na ya pasteur Titi na lingi na yebisa bino malamu bandeko
muzombo azali pas nécessairement muzangeli. Pas nécessairement muzangeli. Mais tout ça neloko moko to yekoli komi batela, ko bomba, komi bimisa mingi te. Biso toza bongo. Nzambe na bino ayebisaka bino ke bokende na église botaka bazombo oyo bazoya na bilamba te baza salite oyo bana bakota na ya charité. Nzambe na bino na église ya pasteur soki papi balobaka bongo. Mais na ba église soki okende ke pasteur Titi pardon ko samba ezali po yo muto bongo wana o changer okoma na bomoto ya solo tine ya ko sambela yango wana oyiba malamu na mabe oyiba ko différencier yango okoma na bomoto ya solo eno omona ngeno muzombo azali mbwa muzombo te mwana wana azanga kite batu basunga ye parce que ngai nangena sala mikanda na ye na sala mikanda doki banda na zana Angleterre soki na aida 1000 personnes les 1000 personnes bazwa mikanda. Donc nzambe azoyoka nga na likolo soki oyo nga na lobi na kosi kolo ya nzambe kolo ya mokili alongolanga oyo azali congolais azali ya Brazza azali ya Congo ya Kinshasa oyo nga na salisa même des Ivoiriens qui sont ici des Camerounais na yebi bango te osungiye azwi mukanda nazala ndeko moko Masera Masera aza awa na Angleterre akoma na Wales pareil azaki na grand frère na ye moko Monsieur Matadi azovanda na quelque part boye côté ba Paddington kuna grand wana na edaka fille moko camerounaise grand ami na petit yo zala moto moko ndenge mususu fille wana azaki abandonné na ile na ndako na ngapa ndako na 6 mois nzoni yaki na zeni sikoyo okuvanda ndenge nini fi wana bike soki doki ko bangele ki telema ya tro ngai na futa mbongo 500 livres to balongoleze mwana parce que emini me bota kaka bako bisate aboya alela na mwenda ko tikena nzela te na kenane awa na hôpital mo kizali quelque part wana na Streatham Hill na Brixton Hill na futa 500 livres na credit card na futi balongoleze mi après ça na ke bakse na mon fils akoma na Coventry azwa mukanda na yebi yete dès que na mona Sofia mote kulutu na lobili solonga kulutu po batala mitema bitutu zana yango tozana batu mususu otekela ye loko otekele ba sapatu ya valeur ba mususu ekuluko yo osala musala ya ndako moko boye ba futi soki $3000 soki 3000 livres mbongo ngo le yango donc azomona ngana za yuma na za zoba ba mususu azwi elamba mbongo afuta te bamususu ba sapatu lelo ti lelo 15 yango soki 14 yango ba sapatu ba kroko mbongo bafuta ngai yango te pona za muzombo na église ya pasteur Titi leki wana ya mwasi ayaka kuna ayebi kisasa te oyo ayaka na bana wana so na bana na pusupusu wana azangelaka na ye te mais zuwa na bino ezalaki bomoni ye keno azomonana na mbongo peut-être na likelemba azalaki azopesa bambongo na likelemba bozokama mbongo ekutaka wapi te eloko boyebaki te aza mwana muzombo ndenge kaka lisolo vie masivi alobaki donc soki azosala likelemba ntango azoka mbongo ya likelemba babiloko asombaka ekendeka Angola biloko ezotekama mbongo wana ezongaka yangana bomoni ye na likelemba na bino azangaka te toujours apesaka mbongo alobi omonaka te bana ye bataka te soki ake na charité atalaka oyo ezali ya propre oyo ezali ya sika asombi mpona bana na ye aza na besoin te adépasser fortune pour impressionner église ya pasteur Titi to impressionner mama Leya to mama soki mama Leki Lemba soki banani bazaka na église wana po impressionner bino te soki boke na ndako na ye bokomona keno aliaka bien na ndako na ye parce que na ndako na ye
tango alambaka comida portugaise donc aliaka lokola portugaise azolia asalaka ndenge aza kolia na Angola ndenge portugais alakisaki angolais mais na ndako ntango aliaka na bana na ye bomonaka te ndenge naliaka na ndako na ngai soki bino mosusu boyebaka mbeli bopesanga kombo mwana ya président mbeli bobangaka nga nalobi yango kaka po me kolia na ngai eza kaka eke mwana mozombo soki boyebaka nga ndenge naliaka na ndako na nga ngai mbeli bino mosusu bopesaka nga respect mosusu parce que vie na bino ezali kodépendre na matériel vie na bino ezali kodépendre na impression soki boyebaka nga donc makambo mosusu moi toloba yango eza te misalaki ngai pasi mwana wana ya mwasi azali moto apena makanisi na ye ta mosusu amonaki mingi no bato wana bakoede ye parce que bazali bapapie na mesa bapapie wana ezali nango rien bayeleki papie moko te papie oremplir yango kaka po tokoti na sosime fo pesa 500 libre ale bozobenda mwana mbongo wana ekosunga ye aye sikana na bwaki te aza na bana ta mosusu ya kolia botali bana na ye te bozotala kaka no ye aza angolaise abotama na Angola ayebi kisasa te foto benda ye mbongo kaka bino bolingi bovoyage na Angola te bazali bandeko na biso bazali bandeko na biso soki bokomi na posa ya kokende poto angolais akomi bandeko na bino mais soki ezali kino angolais osalisa ye ate muzombo oyo namonaki moko akomelaki ngai Binta Touré, je vais te faire voir les messages. Yo muzombo oyo moloba pe. Yangana copine ozana écoute ya Ivoirien na sakana kana yo lokola mbwa moko boye. Nga. Unze mono ngeye. Mutsangu kunguila ngeye. Engeye. Otina ki message bana mutsangu kunguila nge mono. E mono kosi nginanga be mono kosi. Ndeko wana salaki message wana ngai mwasi asakana kana ngate daye basi ngana bana bango mona bango boyebi basi yo ngai na bimaka bango boyebi basi yango ezali susu teke na sala mino soki ndenge nini e bomi yebi ke makometali basi banzele ngana yebi soko sakani ngai mwasi ndako ekarte yo botu na bango ba yebisa bino mama Leya tika motema mabena kende ko sambela solo. A próxima.